Assumer déjà, il refait vraiment des commentaires beaucoup plus exacts parce que Belva a world. Parce qu'on continue déjà au tel film assumer, il y a un makambo dans la carte assumer ça la mara déjà. Peut-être et ça lui blesse vine mobimba peut blesse comme paralysé et où tu pas venir parce que Aza quand vient au blesse Aza. Na route c'est là mauvais sort. Si. Au moins place mutaza mutu comme nzambe te basunga nzambe te. Nzambe basunga kaite. En tout cas bato bazuna autant ya Rolanda Chimete avant botala chère Marie Hélène bozonga na Chimé. Oboyebi Libala peshanga oya c'est ça bimana bango. Abimana bango. Si, peshanga baba na olingete pa basa poto poani. Nikola esisite. Peshanga basa poto bakanela ka poani pona esisite. Yakola. Bo finga batu ba lesbienne te po yesisi mo kutu muta soni muta munga makasi. Ata kutu vie silasi na bango. Ata vie silasi si ba memai. Mais pour vie silasi quand on est logique des choses. Muto bino bolingi bo finga. Popine, je suis là sinon nous likomba celiba elate kanga nzoto lokwa sapatu na babala yete mais bon finga popine muto ayoki ayebi nuit de noces ayebi guna ndenge ezalaka et yekoto muto remercier ba mita ba finga papa lombe yoka mida mobali ne Christian Sugar et c'est dépend na ma yamatuza au moins na bibali na bango siko yoto o permettre batu lokola bango ba finga poésie lombe siko dafina wa manka poésie lombe te apesa ke ba respect ba valeur ne wana laisse tomber les rapports sur ça avant les mariages. Ah merci Très bien. siko biso na ba yagola to wana na nzela wana siko popi na sauter déjà étape wana comme na makambo musumu ta moyo yo finge. Je pense que na yo ko revango hein. Ngana beta libala sabo. Kaya Davina ne bango tombolango. Davina manka mutu te. Mwana ya teta lo ba ko beta Belvin bata. Alobi Belvin ali bumuna zo ko concevoir ata mwana li chombete. Ki impolitesse na bo mona ngote. Dati aye awa bimisi makamba Belvin. Tanti Bellevue ozape makambute nana mona que impolitesse à dater tu as six diplôme à six universités c'est grâce à Bellevue na ba yana mundibu jusqu'à présent loko ezate siko yo ofinga popine muto abali ayoki si présent lombe gu ya sisa ya na nani apa mundibu so tozuna gérer spirit ochewa Baboya na mutani balota nyona ou bien à 5 sabon balé. Oh yendenga zabongo mutanga longele mwa soni mwa nini tala bo pousa te ça te va niquer ni ofu de mata sengo biaza yango loko na loba te yango loko na loba conscience yo monio kanisi makambo na lokola mutu lokola ya tete en soi boy akoya koluka nini otalisa na pas bijou la reine faut bijou la reine kanda ke salango ya kuma mwa city o mona me oyena TV yo finga ki lesbienne na batu otomba ki lesbienne na peshanga oui peshanga boy ta chimé septième bagarre ya ala te bandimi winga nga lesbienne mais bino tout wana bonde kaka na nzela septième bagarre no ngo ba telemela oh na banga na ko na kermesse bato baoyeba te bakazi ezopasuka boy na boy makele okantelo kwa oni te nzoka ya sisina mwana na deje basani yo mama Hélène okobenga na mwana na groupe basani ne ngono okobenga na mwana na te ya Marie ya mai benga na mwana soni mwana libebi Popine aza d'abord je te dis félicitations à Popine et puis na mobile na ye en tout cas félicitations à vous parce que Libala c'est pas donné à tout le monde. Parce que mon Libala les angolo les grâce. Il y a d'autres personnes tout le monde ont senti que moi si mbinga makambo tout mais chez les parents. Au somona ils appellent la misusu au monde que à tamboli à Congoli mais mouvement peut-être qu'elle honorer.
Il y a des gens au Baolongo trop qui montrent à tel point que Belleville dans Zamabé, sur nos côtés, c'est Yagabi sur les plateaux. L'émission était au salaire récemment. Yagabi n'est pas na banga. Yagabi, tension, ça va. Glycémie, c'est bon, Yagabi. Pour na bon Yagabi a la cinquantenaire. Na bo amukama te songela nga famille na biso bandolelanga. Cinquantenaire ensemble. Si pota akena talisa tension cinquantenaire ou HJ. Ya on a tout Yagabi tension c'est bon. Yobi Yagabi za mutu moko boy na grâce nzamba sale fa vanda kimia. Yagabi otikali na 2 mois ya ko vivre. 2 mois. Muta sala shoni ya groupe Simba lokwa ya sisa zata. Oh clair. On a ça clair non. Na marché ba monter muta za shoni ya S ya groupe Simba lokwa ya sisa zata franchement laisse-moi parler. Mbakana. To luki moi parquet mo boya kota Mbakana kuna ya gola si ba mema été. Place bakena ko sala ba benga place bakena ba religieux ba benga on plasma yo ndokenda da ba maison communale non ya go da si ba mema ata oya Mbakana ata ya kosa leka pa mane to mona ka ata ba Jérémie nde ba saki ya nini on avance ozo mona bana libebi kana fo ba ka mutema pasi. Pourquoi bana libebi kasi bano ba manka papa place bana papa bazala ba oyate. Oui, bien. Bana manka papa, c'est papa. Ne tu pêches nga sa manga poésie lombe. Davina apaza mona papa V12. Oso mona a manga poésie nani. Maka muntu te. Oso mona. Oyo lelo ya gola ayef na ba sortie médiatique ko finga pêchanga ya gola. Obi yo za muntu banga kate. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mesdames et messieurs, pour démarrer cette émission. En toute conscience, pour vous dire bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'ère à laquelle que vous allez tomber sur ces très belles vidéos présentées par les vôtres américains Ouma, la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous témoignez. Merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer. Vous le savez bien, cette émission, c'est une émission qui est conçue pour vous apporter l'information de partout où vous nous suivez. Vous nous suivre bien sûr au marché, vous nous suivre au bureau, vous nous suivre partout à la maison. En tout cas, on est ravis de savoir que vous commentez au même moment, vous abonnez également, vous partagez nos émissions pour bien prendre aussi de l'envergure par rapport à tout ce que nous attendons par rapport à cette chaîne. Merci infiniment à la gloire et surtout à celle qui nous donne le souffle de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup aussi à Exode Mikel, merci à 3 fois Mombal, merci à Déo, merci à l'assistance de Pitbull, merci beaucoup à Aris, mon ami. En tout cas, on est ensemble. On va bien sûr commencer notre échange de communication pour parler de l'actualité. L'actualité, on est ensemble avec Bianca Zanga, avec elle, qu'on aura le temps de parler sur l'actualité. En tout cas, Bianca Zanga, vous êtes les bienvenus. Bonjour, surtout, santé de Nazat. Voilà, merci beaucoup. Surtout Poutine de l'écriture. En tout cas,
liker, commenter, mission, partager, s'abonner, ça a vraiment un plaisir. Et là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, Maman Bellevie, Candy la patronne, Maman Moroté, Aray Goshi, Poutine de l'écriture, et habite à comédien, grâce à on est aux ceux qui ont quitté Petro Zalaté, vraiment. Là, je dis un grand merci à Dongolé, Sandamba Versa, c'est Odette Lessa, Maman la Leslie. Merci à toi. Niki Lessa, Mifi Lessa Motema Papi, Irène Kialouta Motema Richard. Un grand merci aussi à Nadine Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karine Zanga, Patricia Branco, le roi célèbre Christian Goma et meilleure agence Ada Jolubanza de Turku Luanda, Turku Paris et Païwapi, Rose Mengi Azali. Vraiment merci na Mamita Dina. Ah, Mamita Dina. Est-ce que plasma Aoki Gourana Yokaki? Mamita Dina, merci à Oyangwana. Un grand merci à Maman José Lusadissou, Maman Niba Super, Maman Ningo Yamputu, la grande H, Maman Sakina, Maman Gina Mabiala, Maman Ewin, Papa Alain, Papa Godard Eliko, Papa Alengui. Un grand merci à Aris Otozane Awa, Enoch Luzolo derrière la caméra. Et merci à Clarisse Plasma, vraiment, Américain Goma. Voilà, merci beaucoup Bianca Zang, mesdames et messieurs, en tout cas pour moi un grand plaisir de dire aussi un grand merci à tous ces mondes qui nous soutiennent de partout, je dirais un grand merci à Jonathan, ma grand lion, surtout clin d'œil spécial à toi, Laurence Cassi, Don Jazzy, mon ami depuis Canada, également à Rossi, ensemble pour dire aussi un grand merci à Rihanna Solé pour l'assistance, en tout cas on est ensemble et surtout famille Bota, on est de cœur avec vous, merci beaucoup à tout ce qui s'est passé, surtout à l'assistance de tout le monde qui ont bien voulu rehausser leur présence pour assister au deuil de notre patronne Jemima Ibel, en tout cas ça s'est très bien passé les deux, en tout cas ravi de savoir que famille Bota est toujours unie. On est avec Bianca Zang, avec elle qu'on aura le temps de parler de l'actualité. Bianca Zang a déjà senti la moni couleur Kitoko, annonce bien déjà. Oui, Dieu fait grâce, par la grâce de Dieu, donc de tout ça. Zambalo la zo bomba au batela donc. Zambalo la batela matin il y a camarade no Jemima Ibele. Vraiment n'est non programme T premièrement et puis n'est pas dans attendre vu que dans un hôpital na grand frère moi complication moi et ça na mai lobi na pota ezaki vraiment donc nzambe ka nim talinga tozala wana poto remarquer tout le monde. En tout cas courage na Jemima Ibele, courage vraiment nzamba peso makasi eza facilité matanga mibale mbala moko à la fois donc en tout cas courage à toi ma copine, que Dieu te garde. Voilà, que Dieu garde Jemima Ibele, qui lui accorde encore la bonne santé également, voilà, de bien pouvoir continuer ce qui est le reste à faire. Déjà, surtout quand tu as un film, Nakati Bellevie TV, Assime, ça la moins synthèse et ça l'a très bien. Voilà, donc Assime déjà, il y a refait vraiment des commentaires beaucoup plus exacts parce que Belleville a World. Parce qu'on continue déjà au téléfilm Assime, il y a un makambo na kata Assime ça la mara déjà. Au moins mutu mo bazana bambongo na ye ne plasma ndinga sabonga bala na ye ana bambongo na ye ngasko na nyongela Clarisse Plasma ndeni Plasma za chance na YouTube na internet o bayagola baluka mibali mais Plasma ba bala ye au moins bayagola ba tendresse ba miss dolo baluka ba numéro chaussure na ba me ba na ngoti osomona bordité on peut ça bordité c'est bordé exactement ya osomona donc baza na ba référence ya bango moko te omona donc mutu mo baza ba mbongo ne mais za ba tumsu ba nyongela kae enfin na matala bité mutu photo kota botoko sa te photo utiliser na nzela mutu omona donc Belleville vraiment et l'ora sala qui n'a venu chose grave ba kopa okanga ba on basali prison parce que bo détruire mariage à Batou. On est là au moins le couteau, on a gémité, mais nous avons fait un trouble. Ah oui, ça la maga. Mais oui, et c'est belle. Quelque chose qu'on envié, non envié peut-être chaussures, il y a bien qu'en tout cas dans les langues fortes. Non, on a tenu mais campé qu'on y a bandé. Ah, oui, de toute façon, nous avons joué la kiamo. Très bien. Nous avons Blaise a un bon côté, Blaise a un parent, Blaise va qui n'a bon. En soi, Blaise avec les lorotin, mes parents Blaise avec mon dé bâti que les Blaise
héritage au Batikeli Blaise. Mais Vini, aza médecin général ya famille ba Blaise. Ta place muto a muto hein. Obi à cause appelle lokateli Vini ni oyo ateli Blaise na soit akobeta Blaise tonga mabe akosa Blaise eloko moko boy peut-être et ça li Blaise Vini mobimba pe Blaise akokoma paralysé et ou tu pas Vini parce que aza convié au Blaise aza. Na kotela mauvais sort. Si. Au moins place muto aza muto akoma nzambe te basunga nzambe te. Nzambe basungaka ete en tout cas bato bazwi na temps ya kolanda chimé te avant botala chère Marie Hélène bozonga na na chimé botala chimé boza jamais dessus voilà par na opposé ya par na nga na zi hein par na nga na tiré ka par tant na mona tableau ya Blaise na Vini na Bellevue na tiré leçon ya ngande na kota prison donc na tiré ka leçon wana batmo basali kabal que neti ba nuire Blaise batmo basali kabal neti ba simisanga touche na yebi téléphone à $3500 pas yebi que non les abona famille na bango so to lobi téléphone ebungi ya $3500 ba leki ne ba libanda ba leki ne ba mona ka ba leki ne bonga leki na ngezenga te goya esungi biso bonga leki na ngezenga tenga na loko te so na yaki na eloko na ofanda na TVT chaque jour mo teme ezopela moto na yo tout abordi na YouTube na ngai na ya te na na eloko te bonga leki na ngai eza yanga me basala bakaba mo mpo nuringa kaka omo na nazwaki malédiction ntango natanaki yango nabaki mama Bellevue en tout cas nzambe apesi lisusu bainspiration encore parce que apesinga atalisinga mauvais souvenir mo nazala nango nasaki loka moko bosa nango mais ntango namoni su na chimé na vai natalinga Bellevue auta wana souvenir en prison wana sûr ok obi na bima nde nini car le wisi napesi mbote mokonzi respect obimande car le wisi obimande bavandi baolia baomela kopi na nga banzolela abi tosalaki abi boyeleki nga nini boye nga na camarade na nga tozala bapire tokóma lokola linzaka na mosapi me bino boyeli nga cope moko boye oyo nazwa $1000 me mbongo mpe nazwi te me moninga aza se retrouve na prison aolela abi tosala partout le mwana bato abima ntango ya te mikar lusi avai na nsima oyoka oya solo ye na moto innocent moko bo aza na prison bakala abengi jip akangi bango bosamba na bango tosamba te nga bima mbala moko bango balingai bakota batuni envie na ngai nga na biso bafuta manda leta bafuta nga na se na justice asala na bango te justice solo eza ya nzambe nzambe afuta motu na motu na ndenge na ye motu akoselanga makambo lola azalaka te ana sa mabele nga nayebaka na ngai eloko te osali réputation na nga omoni so oza na responsabilité moko na famille américain famille epesa yo confiance base donaka na makambo ebele epa na yo obiso oza na camarade no mo boye pa kopesa baidea mabe ta déjà ozwa mosusu boye ovandi na mosusu di lundi au dimanche ozwi ba $15,000 mosusu 4 fois mbongo na yo te batindi ozwa 15,000 okei somba boye ozwa 15,000 songisa yo moko ondima bapesi yo oza moyibi famille econfie bapesa mbongo okesomba lupango omona nakomi na kalamu oso tokebi biso mbaye nakomi na kalamu nga mwana obima moyibi atanga mna na raison image donc ezala obi ke bato oyo basala makambo na exode ezalaka bande mobimba bavoka baa na kati bamagistrat baa na kati donc tout na bakomanda baa na kati ya cope wana moto akoso te tozala na flat mo na victoire na petite ya bayibi biso paf nga nkutu olobi te la police eyembana moko bakangi biso bayibi biso bilo me tokóma na police tokóma na district ya funa oyo bakanga moyibi me nga mo bakabelo na ngeke telefone na ngeke passeport na nge bungi me bakangi moyibi. Voilà, merci beaucoup en tout cas, je comprends que au retenir ya mutu ya na kati ya film Assime, est-ce que vous commentez juste même matin une minute pour tout le calme pour un nouveau film déjà. Non, tu vas consommer Assime, tu vas consommer Assime donc Assime lelo déjà deuxième épisode on dit Assime Marie zokota. Donc beaucoup de monde a belle art télévision, beaucoup la film vous a jamais déçu. Bon, ça jamais déçu. Alors merci beaucoup Bianca Zang, on est venu avec vous déjà. Mariage ya popine Zali
mon corps artiste il y a un groupe Simba au Kobala déjà autant qui image comment tu as trouvé, est-ce qu'il y a des remarques ou tu as justement apprécié les mariages? Non comment Popine Naza d'abord je te dis félicitations à Popine et puis à Mobile Naye, en tout cas félicitations à vous parce que Libala c'est pas donné à tout le monde. Parce que Libala les gens ngolo les gens grâce. Il y a d'autres personnes, tout le monde a senti que moi, c'est Mbinga, Makamu, tout, mais chez les parents. Ils appellent la Missoussou, au monde qui est à Tamboli, à Congoli, mais Moutmo peut-être qu'elle peut honorer. Mais Popine a joué grâce, a joué Ngolou. D'autre part, ça me fait mal. Au monde, moi, c'est mon boy, Babalaye. Ok, moi, c'est mon boy, Babalaye, des familles. Le bata plasma obi guya kokutanisa des familles parce que babiso na ba miss lolo ba yagola ba tendresse na to yebi yango te et mo posa kati omenga mo pela mitie na kati ngai na lobaka likambo na lobaka te ke na te na mipesaka na ngai enga mono wa pe alliance ezate na mitie na ngai ozomona yo kofinga muto lete yebi Mouto a kokisi makambo nzamba aloba parce que Bible lobi fouiller l'impudicité. Impudicité. Siko pop, ya on loba te popine siko osala nyoso Bible aloba. Osana papa na mbetu, osana papa wapi tandis que na Bible eloko ekabolaka biso na nzambe za na mbetu. Donc faire les rapports sur ça avant les mariages. Ah merci. Très bien. Siko biso na ba yagola to na nzela wana. Parce que Popine a sauté déjà étape pour un comme dans ma camboumoussou, nous avons eu un finger. Je pense que nous avons pour revendre. On a bêta libala sabo. Au moins, on a ketcha le bari, on a bêta libala sabo. Dans vous de talent, on a été dans la vie, on a moi, on a morossi na botte, on a moi le cambo pour balifan, on a bakembate. Très bien. Donc libala sore, on a libala cop et simbe. La vie continue. Na okufa te na nyonga oba boy ngana sala boy te na imambwana te. Na libala ya cop so eye gloire à Dieu. Pour moi si nous surtout ambition na iza bala. Souya moi si tout rêve moi si nous za libala. Nga siko na mona libala oui libala fona bala pona za moi si. Mais na zora ngelo mo esrate. Na mona ngo eza cop so ke simbe te die bola. Ozomona siko neza bongo ya gola ovanda est-ce que ya gola si ba memaye ata na nini to chaka ata soucieti moko boiza ba côté ya ba mbakana to liki ma parquet mo boya kota mbakana kuna ya gola si ba memaye te place ba kena ko sala ba benga place ba kena ba religieux ba benga oni plasma yo ndo kena da ba maison communale non ya gola si ba memaye ata oya mbakana ata ya kosa leka pa mane to mona ka ata ba Jérémie nde ba saki ya nini. On avance. Ozomona ata kutu vie silasi na bango ata vie silasi si ba memaye mais pour vie silasi quand on est logique des choses muto bino bolingi bo finga Popine vie silasi nanu likomba sheliba elate kanga nzoto lokwa sapatu na babala yete mais bo finga Popine muto ayoki ayebi nuit de noces ayebi guna ngondenge ezalaka oya sisa ayebite. Il y a des gens qui battent nécessairement na TVT peut-être il y a tika toi na monde à YouTube aya kina mundibu na TV ndengeni basomba pe uniforme ba bomba bazela marié tina lelo 2 ans yango to okota 2 ans yango to okota ko banda ba yana mundibu jusqu'à présent loko ezate siko yo ofinga Popine muto abali ayoki si présent lombe gu ya sisa ya na nani apa mundibu so to zuna gérer spirit to chewa baboya na mutani balota nyona ou bien asangisa bon balé yende nga zabongo mutani nga longele mwa soni mwa nini tala bo pusaka te soto vandi ni ofude mata nzamba lola ozomona na soto vandi kimia tu batika to vanda kimia bayaka te yo zo ya kolingo tutela mutu oya ko tutela mutu ko la Popine nani olati no roba malonga te ya gola roba nje oza matanga suki salite bongo na mutu nga no ya ta ba non quand même
oyo finga popine mutu asali honneur asangisi batu batu balie na soirée ya popine alati bien te babina alati bien te bon mobala popine aza lolendo to batie nzembo na bango wana so batieki igo atomoli kanu wana igo yo kabisa papa valongi ya gola babetele mukolo nini ululu vesi la siku babeti te vesi la siku babetele nanu wutre me ya gola babeteli bina va bofingaka bato fo botalaka yo pesaka te rétroviseur ya sisi akoyoka goût. Voilà, merci beaucoup. Bien que restant toujours dans ces mêmes thématiques, dans mariage à Popine. On a vu Papé Lombe ensemble avec Davina, également Ercide Péchanga. Et Salimon Nungu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on dérange, comme on a 3 personnes, Bana libebi quand il faut comme thème passé. Pourquoi? Bana libebi. Quand si bano ba manka papa, place bana papa bazara ba oyate. Oui bité. Bana ba manka papa, si papa. Neti Péchanga sa manka poésie Lombe. Davina apaza mona papa V12. Oso mona a manka poésie nani. Makamuntu te ozomona oyo lelo ya gola ayeku na basorti médiatique ofinga Péchanga ya gola obi yo za muto bangaka te tango yo ozobelela ba exi Péchanga ba belle vie wana ozotombola bango ba lesbienne ya sisi na soirée bazaka nani ya sisi na oui vie Silas na soirée bazaki banani OK ozomona linda bakabo alongwa SB pona nini sangisa ye na mishu basa nani basa vie Silas tango bino bango otombola biloko bato fo bo yeba pe ya bino ba yebi yango yo ko finga tala ko ni yo ko finga ki lesbienne ba Péchanga o Péchanga abima bibalo ya Péchanga oyo ya sisa bima na bango boyebi mibala Péchanga oyo ya sisa bima na bango abima na bango si Péchanga baba na olingete pa basa poto poani Nicolas esisite. Péchanga basa poto bakanela ka epwani pona esisite. Yakola. Bofinga batu ba lesbienne te po yesisi mokutu muta soni muta munga makasi. Ya lela monde mucho batie munga. Kota kono baka mama batu te ye moko yesisi muta munga makasi. Obita bango ni otuna ba etete. Mono na leshi moyo e bango ni osotuko. Moi on a des moyens qu'on finga bat na teva finga Belleville na teva menzo quand mo ba tieni ça mais bien on a teva pour la tombe qui lesbienne na bat c'est pas moi mobile pas moi oh moi na moi si oh ya tété bon combat tété ya comme mobile ya comme moi city oh mon mais on a teva yo finga qui lesbienne na batu o tombe qui lesbienne na Péchanga oui Péchanga boy ta assumé septième bagarre ya ala teva ndimi winga na lesbienne mais bino tout na bonde kaka na nzela septième bagarre. Non, on va te le mêler. Oh, non, ya. Ngana na lobby na tangi komba mutu. Na tangi komba mutu ngabi baleka na njela septième bagarre. Yes ici aleka na njela soirée. Ya tete aleka na njela na dej moyo. Koya ko tia muninga lisapina misute. Kebe ya yonde etoboka. Si ba lobby ba noter ba vidéo na bango manzambe ba tie ba écran géant to ba noter na bato ba ngunza ma ba tsa ba lolemo ba tale belé mais bato ba loba kaka il y a 2 personnes to il y a 3 personnes bato mbola ka ya Belleville bato mbola ya Péchanga bato mbola ya 7e ya bango pezali et ya sisi ku na kermesse bato ba yeba te ba kazi zo pasuka boy na boy makele o kantelo ka oni tenzo ka ya sisi na mwana na deje basani yo mama relene okobenga na mwana na groupe basani ne wono okobenga na mwana na te ya mari ya mai benga na mwana wana mwana soni mwana libebi mwana no bika manka Belleville mwana na mettons tina zui matière ni na vandi bona zui matière ngabi mwana na leka boyo aza mwana mabe a mwana soni ozomona ayokisi ye maiso na va na talinga na lobby ya alors babi Papé Lombe a dit nte vendre table moko na Davina ba vanda
te papa Lombe ndaki dina ovanda na sisi kasi ala dina ovanda Lombe na Davina adina ovanda na sisi pona sisi kutu bakoma na ba niveau bakoma kana mais atika sisi pona impolitesse Babi Davina manka sila te manka yete aloba ne ba vérité a manka yete et ye kutu muta remercier ba mita ba finga papa Lombe yoka mida mobali ne Christian Sugar et c'est dépend na ma Yamatuza au moins ba bibali na bango siko yoto o permettre battre lokola bango ba finga poser Lombe siko Davina wa manka poser Lombe te apesa ke ba respect ba valeur ne wana laisse tomber ozo mona poser Lombe na dino va na ba pechanga ba Davina ba Belvi ba Ziza ba Laetitia Mwamba aza dino va na bango bana malamu bango wana baba na libebi te yo bisanga Laetitia Mwamba amanka poser Lombe place ni muta sala Sonia groupe Simba lokwa ya sisa zata oh clair on a clair na marché ba monter muta za Sony ya S ya groupe Simba lokwa ya sisa zata franchement laisse-moi parler franchement yo quand tu mutu lokwa président Lombe ba valeur ceux qui te zu ba Gou Michel ba respecter Lombe et Lombe Soukari ba banga ye mais mutu moko boye peut-être baza kutu nini te bazu courage ya ko manquer mutu lokola président Lombe est-ce que mutu lokola midengo moni nzambe mundele pa ko sa les chirurgiens le koloté pour caractère mabe leki aozaka bongo impolé leki ya sisi aye awa a remercier batwana tuana apesi ba eza likamba sala rassemblante eza likamba sala rassemblante place à mabeza oui place à mabeza mabezali mutu lokola Davina finga ita alobane kaka boyelanga ba facture Davina bi na déficit si la mituka mais ça peut moi critique et ça critique était une chose vraie o katele so tembo na mutuka Davina te o Davina déficit mituka na yebi yangote le bon mon impolitesse à Davina pour lobine bo na facture na moment oyo ye amankaka nani amangaka président Lombe bomona ngo mabete kaya Davina ne bango tombolango Davina manka mutu te mwana ya teta loba ko beta Belvi mbata alobi Belvi na libumuna zo ko concevoir ata mwana li chombete ki impolitesse na bomona ngote dati aye awa bimisi makamba Belvi tanti Belvi ozape makambu te nana mona ke impolitesse datante tia sisi diplôme à sisi université c'est grâce à Belvi tala balinga bonga so na vandi boyo ko so na loba ngako déjà na lobango naza monde à part liziba mati donc ngai vraiment soko kosani cité c'est déjà dans 3 jours oyo tikambongo batikambongo dans 3 jours ngapena na kopa nini oyo na pena kopa na commission nozwa mbongo siko totala poda kope kufi ya sisa laki na bulke asumba pango na poto abake mundibu muta sombelier kope za foiré ba oteka ka cité ce zimbongo kope sinango atikali sans ozomona omoni muta mabe ba matière ne yaka na facilité nyonso. Alors, quand les lobes ont critiqué Bellard, on dit que un groupe à Belleville, s'il vous plaît, il y a des gens au Baolong trop qui montrent à tel point que Belleville dans Zamabé, sur notre côté, c'est Yagabi sur les plateaux. L'émission était au salaire récemment. Yagabi n'est pas Yagabi, tension, ça va. Glycémie, c'est bon, Yagabi. Pour na bona ngai oyo ya gabaza na cinquantenaire na bo amukama te songela nga famille na biso bando lelanga cinquantenaire ensemble si pota akena talisa tension cinquantenaire ou HJ ya on a tout nya habitation c'est bon yo bi ya gabaza mutu moko boy na grâce au nzamba sale fa vanda kimia ya gabe otikali na 2 mois ya ko vivre 2 mois ya ko vivre nzamba sali ngolu asuluzo la sungo kele opoto
ba docteur ba mono zaka na 2 mois ko vivre ya gabe ko sila maté o uti no pe Europe bien famille pe auto zo motemi na porte le pont na yo po beta ka border pas belle vie non o uti no ka poto le même jour au commun bagage no kuto koti ici na ndako te moyeli belle vie ya gabi o mona place tozo kende ozo mona place tozo tchalo kolo Pourtant, mon tokoya ya gabi tension mi se comme beta bon et comme il a biso problème auto simbi ya gabi silama bato ba longwe bela wana position na bango belva benga mutu te jale lo nyonso belvi aya ye moko mais moko ka bango lo beke bopesa bosomba bato na mbongo o paza longa pona otanga kombote na plateau ya mwasi azaki pe na ngamba mabelvi na famille bota no defendre to te nani tanga kombo na ye o basomba ye bapesa mbongo pana yo mona belvi ngaza yo mona belvi nga mayele te ba comédien ba comme ba dora belvi cha ba on a filmé te on avance. On a l'obano. Tu vas combien va kumisa belve tcha bango na film été. Suko azambonga pesa bango. O kutsa bengo na tournage en pesa mbongo. Ma bengi yote. Suko dans le néant bazumbo pesa pour fingere mutu. Sois sérieux non? Non ba mensonge. Wana tout wana eza batama matalana. Tu sais dans la vie hein. Eza na makambo mususu yo mo vandi bo to kedo eloko na koyo lo na TVT bato ko ba manga mabanga. Ba sortie médiatique mususu ngasa wani caméra on a le baké matisa ekitisaka et quand on a sorti médiatique mususu soko za sage to simbi touche yango lo na loba na bijou très bien ya bijou fa za sage OK moni caméra oyo eze lo mo boye et puis ça personnalité mutu ekitia personnalité mutu ngana ko va na kiti te na permettre na mona batlo ka ba miss lolo ba ofinga bijou la reine aza icône à valeur mais ami yedo azate mbana kipena tete sengo abiaza yango loko na loba te yango loko na loba conscience yo moni kanisi makambo na lokola mutu lokola ya tete en soi boy akoya luka nini otalisa na pas bijou la reine faut bijou la reine kana ke salango parce qu'on dit place baza on dit place on ne ba lobake ba ko nini te pourquoi ko nini loba ko si ko ba terme on na ko employer nini na so bossa na terme mo bona ko so yo lobango to kende ozomona mutu lokola ngana yabikane na zabo na bima moto gashi ya famille bota nzela o eza tendance o yanga na ko yata tonga to bete ya wati ata mpepo esili ba makambo to si ya to koloba na katende tinga kutu be croix to sola nini to sola to za kama sola te omona siko ba ya bijou baza na ba position te ya bijou luka position na yo moko te o luka place à côté les maila ozomona on a place à côté les maila te. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir par rapport à cette émission? Tout ce que il y a aussi dédicace à faire, ça ngai ba retenir boye ya sisi ya balate aza na likangu ya mundibu ozomona aza na likangu ya mundibu babala ete popine abali siko bambolo nyonso ya sisi wana bango nyonso banda na etete kitati ne kumani moko ta yebi gu ya nous de nos bango nyonso banda na ya sisi ya tete kumani kitati na bango nyonso biso na famille bota bata gu de nos baze belé soki to ye na bambolo mo la belle vie plasma ayebi gu ya des familles soko tuninga oyo yebi tenga na yebi te mais na tangelo plasma ata gu ya localité bayebi te ata na mon quartier ya bayebi bango te bayebi bango do bana na esisi kitati na bango nyonso muta suka bolokongo ba auto sente bayebi gu ya nuit de noces te siko yo oya kofinga popine mutu abali asangisi des familles na ye. OK.
Osomona. Donc ça dit Kambo il faut pas comprendre on est baza bongo basé le côté banda de l'autre le aussi là. Batu ba retenir bongo avant boya ko finga batu. Bo bana ko sunga ya sisi mundi bo bala ye. Ce qui va bala ya sisi ne boye ko lobana. Biso si longtemps bino boko pola ka libala côté na bino zate botika belva zo gagner bino. Azo beta bino na film, azo beta bino na mabala, azo beta bino na mbongo. Dafina tieli bino facture. Merci beaucoup. Si la dédicace a fait ça, et ça va très bien. Vraiment, merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nassi. Merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka et ma Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci à Johnny Lema Aquarium. Kilo ya Congo 10 fois belle. En tout cas, merci à ma caméraman surtout au Tozaki na Bango. Et puis merci à au régionnien na chaîne GI Télévision Africa. Et merci à mon Asuka vraiment. Merci à m'abonner. Merci beaucoup. Bianca Zanga. Merci. À quoi? Merci beaucoup Bianca Zanga de passer chez nous. C'était pour nous un réel plaisir de partager de bons moments de la télévision ensemble, excellentes conditions télévisées. À toutes et à tous, mesdames et messieurs. Salut n'a pas d'air. Voilà, merci mesdames et messieurs, on va finir ici. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à l'assistance de tout le monde. J'ai dit à l'assistance de Rihanna Solé, Plasma Pitbull, Jericho Betox, Deo. Et un grand merci à tous nos héros de l'ombre qui étaient là derrière la caméra pour nous aider à avoir cette très bonne qualité d'image, à l'occurrence des best images. Joël en tout cas. Merci infiniment aussi à Exode Mikebi. Merci à tout le monde et surtout un réel plaisir de passer aussi des bons moments ensemble avec Lumia Niembo, mon ami. Un grand merci aussi à Jonathan Oma Grand Lion, un grand merci à Louange Kassi, à Don Jazzy, l'ami de Rossi depuis Canada, un grand merci à Paris Sepaka Lingomba, merci beaucoup à vous tous mesdames et messieurs, continuez de vous abonner massivement pour que nous fassions un bon travail du côté de la presse, prenez soin de vous mesdames et messieurs. Au revoir. J'ai un goma. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima